bato wana baloba bongo te voilà samika mutu avandi bobanda ofinge bana 2015 ti lelo bofinga ka mutu moko tovandi bolo tomoni zo batandresse aye na makambo tendresse ngelo nga na loba ya siko ye nango te voilà ya sika tendresse oyo lingi oloba eza te po tu wana ozobeta eza le passé nga kanti ekulu oke non le présent na ye kutu po depa bala na boye na makambo te bana bala o boye nango eza makambo déjà ya baantikité le passé ese leka kala tendresse yo kutu parcours no ya soni yo a parfois oza na ye na ndako bongo mwana moke ya Brazzaville azovanda epa na bino wana si mobali ne ya mwana moke auti Brazza aza epa na bango na Musamba kuna na résidence familiale ya wana ba cimetière wana résidence wapi kotala atie bate ndako $100 nga na ofutela te yo moko tendresse yo moko na yagola falinga yagola te mpona nini ya solo bono ya tovanda te ye na yagola mwasi na mobali confirmé falinga yagola te mpo ani Sodome na Gomorre eloba ta papa ibu Raissa Famille tendresse yo na bosalaka nini yo za mari bongola te na tanga mabango vraiment olobisaka mame pela te pour la 7e bagarde moi ça soni mutali baby ngai moko pe ye tendresse alinganga tendresse soki na kosi exaucer mata za témoin na matanga papa na biso Lutumba atinga mango lokola elo mususu ye tendresse papa nanga na lesa lokola keke na kosi te so na kosi batuta nga loto le 10 février nzamba lola témoin na kokosela mutu makambo te ko déterter batie droit gawa ozomona na nzambo cher soki na piti boule na liaka 3 kilo ya ngombe ya na nzambo cher so batienga na soki batienga bata na salaka contrôle ya lupangu moyibi mwakota esko ye ngulu référence de suka ndeka faka ekate na kapela so kapela banaye bakata ngulu bana mikie omoni siko place yaza omoni place yaza samika okalikile na ye aza ngulu donc suka nango fa kota na poto bana mikie ya kapela bakie basombi ngulu wana baye nango bakati ye apo bazwi mutakala na ye badiembisi likolo mutu lokola Ernest Tumba azokata sa penia carrière mabe banondo banoyo bano bamitema mabe ntango belva azotanga bango kuna ekuma nazozwa bango kuna ya bozi azozwa bango kuna ya madilo azozwa Emeli Alias azozwa siko tozoyeba te bana batelemaka wapi bapasser Denis Lesi eza bafimbo omona ka mokonso na plateau na akati bilamba ya bafimbo asuzi ebeta azwa kimia te tendresse oyo kofonga monoko kibombando oyo osala na bato na mwasa batafa mwana moke fa senta mwasa génération na ye ti sikoyo ye azoloba nini ke azoconfirme yango abiala marie nani ye tendresse Voilà, mbote na bayebanso bazeli baku ya kolanda biso na Top Max officiel et tout le coup ya bato ba otala biso merci mingi tokotaka na etando eke na bino to betaka ekukete mais boyambaka biso na bomesano nyonso avec Samigra Amba la Cléopâtre de la presse congolaise l'actualité est benga biso to sala toujours analyse biso toyaka ko défendre ba valeur et non ba anti-valeur. Ce qu'on a anti-valeur, tu peux défendre, tu peux même pas. Lamba penzalia, tu as défendre, bah tu as valeur, oh bon ça la valeur, la culture na biso, na art na biso, bah tu le rôle là maman belle vie quand dit la patrona. La richesse de l'écriture. Maman kyo, ma. Ah, c'est la biso ba film. Oh, éthique à la de génération à génération. Aïe, la biso ba immorté, ba humoriste te, a comme rapenza. En tout cas, différence c'est à la ya mai na mafuta. Tant ubino boana ba film te boya kana ba distraction na makambu o nyonso ya lokuta boya nango parce que boana film te mais biso famille bota tozana film na biso mariage civil totika na ba distraction ya makambu o nyonso famille bota
famille libota focus na film na biso mariage civil na Belleville TV to la yango massivement bango kuna baata na film te yo ba ya na ba distraction to moni bo Thérèse abimi to moni bo Kingani abimi oh. En tout cas, un grand merci à mon boss Ige Tingi depuis États-Unis. Un grand merci à tendre père, à Tatan Zakomba, à Bomba, à Obate la Miso, Tolobakar, à Lokumwezong et Panaye. Et tonton Yambe Bolanga, la Bololen qui est mis, on est toujours ensemble. Et pourquoi pas Red Team, c'est autrement appelé Dajou, Nassima Bilili. Et Namassini, Kuna Tozalina, Anthony, les grands monteurs, à Monta, en tout cas, Yemta Monta, film Yesu Christ, à Sala, toujours à Mosala 00243 code Mboka ya Willy Moucheni mais c'est narara moko bon ici la raté ya Willy babanda ko boka e kalati lelo de génération en génération ya Willy Moucheni pourquoi pas aussi Olivier Songandi la na kati ya Windhoek vie nanga moko ya na ngai pona nini pété ya mabaka na Milan ya mabaka oyo kana te silence leki manifeste toi mon avocat de sûr maître Christian Bassansi sanga nazala toujours na raison nanga akosambela nga kitoko amukama tezate sakobaga et pourquoi pas aussi maître Terence Mupoi Kalombo Weto Maître Terence Mupoi Kalombo Weto. Et un grand merci à tous nos abonnés, chers internautes. Nyonso ba benga isa migra amba. Nyonso baza vraiment na souci na makambo eleka. En tout cas, un grand merci à vous tozaka wana pona ko soutenir ba valeur et non ba anti valeur. Et nazali ngamo côté nazali na concert na ngai bien kanzanga to mega mpe ko solo parce que l'actualité est benga biso bo kaka na marambakala tona posa boye la biso marambasika pona série na mutu nyoso so aza malamu na mutu okobimisa te tangu beba na je ya kande okomi ko luko bimisa okinganya zalaka boye biso nyoso toyebi internet za église te toyebi pe ba le passé na bino botika ko ya ko kosa public et daju sokoza liloba moko na ngai Panzela ngai shana ngai kodisela ngai bia kazanga mwana suka ya famille bota pour s'abonner pe massivement na chaîne na ye mwana suka ya famille bota et ko sala vraiment malanga makasi bia kanzanza la benga tandenge mamulu ba benga o misien na pese mbote mbote no place aux âmes mamuluba. Samigra, bonjour d'abord nayo. Bonjour na ba mélomane nyonso tout vraiment ba lingara biso. Biso pe to lingara bino oh tout ba lingara famille bota boy ba famille bota vraiment to lingara bino. Là je dis un grand merci à notre autorité morale. Belleville Kondi la patronne maman Morote maman Rai Gauche Poutine de l'écriture. Maman Tioma maman akomanga vraiment alembaraté en tout cas femme forte ataba telemi ataba yeza lokwa mupepe ya ouragan non jamais kutobanga atambonge ye zo bete zo lendaka belle va telema toujours. Merci à toi donc on laisse Nzamba Versas. Merci na Odette Lesa maman na Lesline. Merci à toi Mami Tadouma et pourquoi pas Nadine Kialuta mi file sa motema ya papi maman Sakina. Merci à toi Irène Kialuta motema Richard. Merci à Lama ma chérie à Moissy et pourquoi pas ya Yudouma. Merci à toi Karine Izanga Jocelyne Kialuta. Merci à Patricia Branco, Agence Ezamoko, Ada Jolubanza de Turquie, Luanda, Turquie, Paris. Merci beaucoup à toi, le roi célèbre Christian Ngoma. Vraiment, merci Natito Koukaï. Merci à toi, Tito Koukaï. Et merci à toi, mauvais propre Tito Dacosta. Ça m'a grave la question à yo et puis Biano Yangai. Voilà, ma question Zali Yangai, Biano Zali Ayo. Là, je salue Seda Koulouki, en tout cas. Boss. Seda Koulouki, Cédric Koulouki. Et pourquoi pas 1 million de fois Madame. On l'appelle Madame Essimo, la référence de la monnaie. Maman Charlène et moi dit Tamboué. Moi, ça qui n'a 5 jours na Poto, Paris, France. 5 jours na Kisasa Awa. Des gros bisous à vous, ma grande soeur que j'aime beaucoup. Pourquoi pas non, bisous à Vieux Lembi. Pourquoi pas la grande dame Béatrice. Le prix Belgique. De gros bisous à vous, maman Béa.
Tamboué, la qualité des choix Olga Bilé pour Amba Molati Sinanga sur ce que l'on a ensemble à Boué au Begeka Gana numéro ya Samika Amba au Rolata Kitoko na la qualité des choix à Latisaka Molati Sinanga ya sur Biakazanga to yebate to beta nonu lisolo nonu ya mariage civil parce que batu ba benga balobi to koti plus na distraction parce que bango kuna ba na film te si la zana film za na marché te il faut répondre à bango saka voilà il faut répondre à bango to na distraction te to sala nanu voilà na yo to na kata distraction te très bien so to zaki na film te na film te wande to ngoba kelon to na kata distraction aussi dans ton film na biso eza ba melomane ba lingaka Belgique kandi baza ba Hollande film ba otala mariage civil to kotika te individu à tendresse moi si zoba avant na kiti pas fin na Belgique et puis yo bisa biso nini ke bose wana baza ba bampuku kolaka bango te ya yango loko papa kuluta lobaki abitang baza ko ya ko finga Belgique bino kuna boza papa kuluta o finga makasi boy na bo baza ba étranger parce que muto aza na susha Belgique alors bano ndenga lobino wana te très bien ozomona baza bata ba distraction kolaka bango te samiga ngada stem sa ba na chaîne nga boya kate ba yaka te voilà ozomona o aza vraie famille libota so kota ta na ba commentaire na so ba 60 commentaires ba 50 commentaires o aka mona suka nzamba bate la belle vie mona suka bolemba te mona suka bosala boyete pona nini pour otala ke belle va seul contre tous très bien ozomona comédien ni no mona va na quitte à défendre belle vie moi mon keto ko che pela to ko cha nani nani oyo bijou la reine to ko cha na nani ibutu to ko cha moi mon keto ko cha na 7e baga petit mais costaud comédien nini oyo moni vraiment oyo moni eko défend pour bango ba défendre kutu ba défendre belle vie te ba recadrer ne muninga na bango ozomona biso to ya ko défendre belle vie ba to na ba lo ba bongo te voilà Samika mutu avandi bo bana ofinge bana 2015 ti lelo bo finga ka mutu moko to vandi bo to moni zo ba tendresse ina makam tendresse ngelo nga na lo bano ya siko ina ngote voilà ya sika tendresse oyo lindo loba ezate Potua nos obeta eza le passé nga kanche kuno yoke non le présent na écoute pour dépa bala na boyena makambu te bana bala o boyena ngeza makambu déjà ya ba antiquité le passé et c'est le cas là tendresse kutu parcours no ya soni yo par force na ina ndako bongo mona muke ya Brazzaville so vande pa na bino wana si mobali ne amona muke auti Brazzaville pa na bango na musamba kuna na résidence familiale ya wana ba cimetière wana résidence wapi kotala atie batenda na $100 nga na ofutela ta nga na ofutela akima kuna pone ba cimetière atanga kalola libola mukabola mukina mukua mutakufa na maboko wana aza mwasi essence taka mwasi fomula ka bango ni to ba mayele te ba zoba comment mwasi mnelo kwa yoke ndimake ngane na zabona na nga mama bana mibala bana mikie samiga soni makasi soni moko na loba no bana lelo na vai na nga bona ndimba ngane na zabona mwasi batata milimba seke mutu na ngezo sala te yo mama mukolo mama mukolo makasi bo ovanda te voke no ndima ke ngana aza mwasi ya bana mikie belva koza mwasa bana mikie te makambo na tu aye nango wana eza archifaux et archifaux osomona tala ka neza bona na bengi noko baleine na tulinga noko baleine ale plutôt zalaka na ba période wana bona botolo bela caride makambo na tikala oyo kango no bala na bina comprendre ko tout témoin na moi so yo ai lobi ba makambo no bala ye pa ba osala émission abi alobi ba biloko moko bo abi na ebite est que mutu na moi sana abi ya solo vraiment mikanda scène pepe wana il faut zonga scène pepe ya solo akota scène pepe kachira azaka na prison aboma mutu aboma mutu aboma mutu mama cancer oui mama cancer ko
moko ba mike akila moto ane tambola ke siko bakanga mobali azaka katiere azaka na prison ye siko famille ne babimisi na mikanda telema c'est comme ça za pamba liboma ozomona na makambo to ye nango faut comprendre que moi monso mutu ne ezosala te yokanisi mande eza bongo mama to chaka to pesa ka exemple moko mama Nicole Bakata avant na kiti andimi nga mama bapasha jamais osala ngote ka Thérèse ozomona tendresse yo lobi ke ndenge oza bongo yo zala lesbienne te olobisaki pela te poani voilà répondre biso yo na Raissa famille bobanda osani yo za lesbienne te toke ko musika te bia kanzanga parce que bango ba linga to loba o lelo Miss Lolo akangisaka Miss Lolo pona nini parce que nakokotisa na nga 7e bagarre te aza ser na biso mais to loba parce que eza histoire ba changer te malgré abongwana ne wana sa ser na nga alima na yango Miss Lolo leka na chaîne à Sarah to la be monsieur Zali aloba nini tendresse moi si ya théâtre oh 7e bagarre azalaka na ye zaka tendresse oh ya balaka oh ba fanda na ye wanga pe na yebi oui en tout cas 7e bagarre mes excuses parce que ça a histoire to betango parce que to loba bomwana na yo to témoigner à monnaie na Nzambe akangisa ka misolo pour voilà pas makambo wana yaza lesbienne te pokosa bato yango te vango ka yango wana bato baomona bino boyaka na balokuta boya na eloko ya sika yaya yo za lesbienne te bongo ya gera bana okengelo na basi musu poani oza na mwasi na ndako ya gera vai na kiti ata po mwasi musu akota te yo te lesbienne asali te makwanza etondi yo na nzoto yo kanisi fana ntanga bima kosa boma mune yo maza eboma munda yo fa azozwa okanja loko azomela kinini azolia mwakanga miso nyonso wanaka apapona mbongo akeshe opesa ye yo za mutu moko ekuyi okovanda na kiti te tendresse po azoloba nini ke bela apesi ye $200 po apesi yango bela yango azala abanda otambola na baswafa ndenge nini yango apesa yo ma $200 na pasi bongo apesa yo tano obi mokili Samiga obi mokili eza mabe akota na chambre à belle kutu yo okota mais oyasila kene okota ya sila to ndima yo ti ndima ta motema malamu ya mama belle fiko azalaka complexe te azwaka bango bandeko na ye mère omoni biso toyeba bango mère biso tokotrahir yo ata mokomo te mère yebaka yango wana bana malamu soki poule wana bazalaka mabe basaboli yo biso jamais tokoya na TV po toyebi kutu basekret na yo te mère toya oloba nini ata koso toyebi Samiga ata soki toyebi mère c'est méfait la bato nyonso toyaka lozala na bango bavrai te na yo ozomona motu lokola tendresse mutu moko avandaka na kiti sila sa azwa de asani oyo ya pambaka ya mbele sa apesa tendresse sila eza azwa de mais tendresse baolalo na mbeto ya belle vie ozolia na mbeto ya belle vie fa azodondo na ndako wana na garantie ya belle vie tendresse ozotia basani na vitrine ya belle vie ozotala TV wana ya 42 pouces ya belle vie ozokata soni te mama eloko nini ya nouveauté osila salela bakiti wana opentelaka ya nyonso to wana mbonga belle vie eloko nini ya sika oyo osila salela omona ngozaka na eloko wana te wamosa so nous sommes dans l'Olende pour neti ngani na za buso na bete da machine abike na leta $1 asila ya ata Miss Lolo na luka ngata na TV na buwa ka ngata na kapela bo mona ke mbongo na bango yango tendresse loko ta za mbongo na bino sila pesanga na bino baba ta l'Olende te tendresse yo mura baba ta l'Olende te baba ta kilo te muro ke Dubai na mbongo na mbongo belle vie ok ça qui pédé ok bote la grâce te mo mobali na ye ok po mese nani tala mo mese Panju lo libala grâce te me kufa likona yo likona omura pédé salite zozolo kolo kilo yo kanisa ke bote la mobali leke chongo ne ba refoule ata France ngo pokoti te bongo la motema
bongo la mité manazo c'est bien baba boza ba ma yo tendance ba belle Marie Bongola et bongo yo moko tendance yo moko na yagola falinga yagola te pona nini ah ya solo bono ya to vanda te ye na yagola moi sina mobali confirmer falinga yagola te pona Sodome na Gomorrhe lo bata papa ibu Raissa Famille tendance yo na bosala nini yo za Marie Bongola te na tanga mabango vraiment olobisaka mame pela te pour la 7e bagarde moi ça soni mutali baby ngai moko pe ye tendance alinganga tendresse soki na kosi exaucer mata za témoin na matanga papa na biso Lutumba atinga mango lokola elo mususu ye tendresse papa na nga na lesa lokola ke na kosi te so na kosi ba tout nga loto le 10 février nzamba lola témoin na kokosela mutu makambu te tendresse te ya lobi fo malinga ne mo amukenda za na fa ya lokuta za lesbienne soki tembe tuna papa kulutu gérant kotangelo basi na ye voilà yo na Blandine mafuta bozala nde nini na Blandine mafuta bozala nde nini yo yebisa biso salité yo ya kofinga mutu yo moko le passé no pourri ki bango kele ya makasi yo moko le passé pourri le passé no vraiment kutuko na zui ya bela vraiment po ya bela mutu ni ata yebaki bino bosala ngo na kukuti mais ta nzambe lelo bino kantia ya bino ebombama eke bombama te nyonso to bino boluka ya belvez asali bino pe boza sali nga na kova na kiti te mukolo neti nga mabo na vana na kendima nga mande na zabo na ko nga na boko la kabala mikena nda kunini pona zana jeune fille nga malori na fanda kana ye na zana oya nga mona bemisa mokili na si na fanda kana ye parce que ba mona nga kutu bango moko na no génération na bango bakolinga mobali déjà ana 20 ans te ozomona loba peut-être bakoza te msi ya 25 ans po bango na bango bazala ba 22 ba 21 ans siko bamoni nga mama na bango na ye na mwana 19 ans soni makasi po fale ki ata 25 ans te na loba na fale ki na 25 ans te ta ko bota fa faza âge mona die de mwana liboso fana die de baza âge moko fana die de ba âge moko osomona fa kolala tendresse bo die doit kolala mwasi ne bo rido comme de kaboli bango ba lokwa des pays voisins bayoka na kana ba son lokwa bitu tozana na Goma na nani na batu ya nini ya bata este bayoka na kana ba son masasi piju lokwa ye tendresse na mwana ye mwasa soni ya libebi mo vendre na kito finga muto yo akabelo ata $200 vraiment soni aloba pe bino botika kovanda na bela te oui yo bino bato bosali ke lola se mefe na biso très bien ozomona po bele ndenge aza bongo Samika aluka ne bato asola na bango akobengo Samika yaka tovanda akomi kobanga mpo navandaka na Samika tala Samika bibisa basekre na nga oui mais avanda yo moko okufa te okokufa te mer vanda yo moko ami ya solo adecevoir mutu te zaka nzambe belle vie kanga mana nzambe wana akolongola yo nini obe no moko faire le si tout le monde c'est que tout le monde dit à personne ne parlera à personne kamba solo pendant papa en tout cas merci beaucoup grand Mopao. Merci beaucoup vraiment na papa na biso Kofi Olomide parce que ne loko wana loba ya soki biso nya tuma to yebaka ke mutu na obeteli Samika te na obetela mutu te likambo nga yango Marie Msamba yemba masolo ya kati esenga nga na ye ozomona ona ko betela mutu te mais mutu ayika moto akoma nzambe te ozomona kanti makambo nyonso to soka sala kango ye moko abetela mutu te mais lelo belva ngaza mal répété parce que azaka na confiance ya ba Teresia azaka na confiance ya ba mama muteke ba lokoso bazoya kosala lolembo na bureau na ye tina ndako na ye bazoya kokose na badati wana lelo bafanya na kiti bafingi belle vraiment comment na
Mama oyo ye moko ndima na ye mama ba pasha ye penza bi pasha nde gunanga. Mama oyo bala na 19 ans. Atika okosa biso ya bala 19 ans wapi. Mama oyo famille mobali etikala kolinga ete. Mama oyo boma mobali na ye il paraît. Poza na souci ça le kobo na bana mikie. Mama ekobiste. Mama ekobiste. Allo ba pe alobi azotinda bambwa na ye, belle azotinda bambwa na ye. Ye moko leka nga na obunda sel contre tous na oleka na oloba nga na oleka. Atinda bambwa na est-ce que maman belle sala ba mission de hier sale. Est-ce que ya lingi sa nini? Aleka il va fanda ayo répondre. Belle cause azoba ndeti yote. Makamba on kele. Kele no kama na yoka Thérèse nkele makasi donc il tient ça la bongo na idée que belle vie ba ya a répondre à Thérèse boye yo mo lambalia mama ba pasha belle vie ko yate Thérèse yo boule makambo ni to ça belle va na kita répondre Thérèse ozwaka de mer nyangi ozwaka saratola ozwa Bianca Zanga ozwa Clarisse Plazima ozwa mamuluba ozwa Sami Karamba ozwa matondo ozwa Tricia mawa basi biso ne batoya pour belle va ko répondre essentiel lokola yote en tout cas Saratola félicitations merci Sarah vraiment en tout cas merci vraiment OK na bien oumela Sarah ba onyo tu ba loba na boye katela biso mission o Sarah finga mama très bien boama yele te tendresse boaba zoba yango zomona ke kibonia melati bango makasi yango moni ezo esilisi bango mayele ezo zangisa bango kibomoto ya bango moko makasi ya yo vana te pour banini ke yo za celle contre tous belle va a remet kitati na niveau na so monde na pe bino vertige belle va za marié o ko pesa nani mande o pe mutu mo vertige yo za mutu ba respect o bat bando pesa yo ba mono Thérèse mama bana mike mama mo be mutakala na ye a pesa ngo bana mike ba sakana na ye yo moni nga mande na za na nga boy na fandi na nga vraiment na nga lokana ba génération na bango mo na vai na kiti na banduko finga ya Nicole Bakata na vai na ya no banongo no ndeni obanda no ndeni ya nanga se respectara ya Nicole Bakata obika Nicole Bakata ka judoka pa ona ki judoka na ye oyebi oyo kela buzobo te omonite omone no ebande no ndeni te jamais avec ba maîtrise moko boye ya Nicole Bakata Yana za mukala ta za ngulu masa omonte ke ngulu atosokoli ye asonga kana poto yango moni azoya to kobaluka na poto ko bisi to ndimi bisi to ba ngulu ya Belleville bambwa ya ba longa bambwa ya to ndimi mbwa kutu ba pe biso ya mbwa kutu na koza chien police parce que so ba kena ngana zamba place ba criminel baza ngana ko déterter ba tie droit gawa ozomona naza mbwa cher soki na pitbull naliaka 3 kilo ya ngombe ya naza mbwa cher soki batienga bata nazalaka contrôle ya lupangu moyibi mwakota esko ye ngulu référence de suka ndenge afoka ekate na kapela so kapela banaye bakata ngulu bana mikie omoni siko place yaza omoni place yaza samika okalikile na ye aza ngulu donc suka nango fa kota na poto na poto bana mikie ya kapela bake basombi ngulu wana baye nango bakati ye apo bazwi mutakala na ye badiembisi likolo mutu lokola Ernest Tumba azokata sapenia mutu lokola shibongo chapela silikeli ni atia kane na ibuta mpona baverité balobi ibuta manke ye moko ase respecte te ibuta manke ye bongo ibutu mutaye nango to mama na bango bana tendresse mutalobi tabi ibutu oza nani oya komanke mama bamanke mama bapasha te ntango ya vanda na kiti alobi ye na Ernest Kabongo alobi ye na fashe bapetino awapi oba wana ma bapi fo mona elobele wana ma bapi peti na nga
ba pi petit nanga aotia bongo ya mama soni yo okane na ibutu kokane na ibutu te mama yana mukolo ye mozonga na émission elekecho yo kangoti tangu ye moko azondima bibino mama pi petit na kati ibutu mtatindaki ye ibutu te chapele oza eloko osala no ibutu te oza no mwana eloko osala ibutu te parce que ibutu te mutafongoli munoko aloba na yo ozomona mpo ibutu mpe atikali kotanga kombo te bongo chapele osi mapala po ani ovanda na kiti osala émission yaya abiye babengaki tonton bana Thérèse babengaki tonton papa de papa tonton de tonton papa de papa papa de papa papa de papa tonton de tonton alumtalo kute amutalo kuta makasi likambo ya pasi tozi su moko oyo avait le seuil abi o abi wana masiere nanga siere na yo azwela ndako na 27 bayiba na biloko tala nzambe ndenge apesaki okelongola siere miyiba koteli bayibi biloko nyonso ya ndako nga nazwela ndako wana na garanti ngana okamwa mbongo esila otoyebaka na benz président Caleb asala ye yaya ayeba kogere te soni mama ayokisa bango combien de fois ayokisa bango combien de fois 4 fois donc si azolekalekana alobaloba makambu mpo ayebi ke Belleville oyo fanda kiti a répondre à sa bémission ndamona da Belleville asaka bémission yo kozwa ete zela Belleville na film bongo asali pe tour au film ya munduki maka tout le monde est hypocrite tour asali film ya munduki akobare na film ezelo mona elelo baobi ke ba ese ba mida baka ba communicatrice ya sila te baka ba fan bayaka ko défendre parce que ndenge bando ko finga ye baza ba journal ba communicatrice na sila na Belleville bon répondre sur la commentaire na sila na Belleville na finga mimi na sila na Belleville na finga mimi na mona TV ba ese de Panama baza ba communicatrice ya sila te bongo merci apesaka bon communicatrice na ete bongo ye apesa bango merci ndenge nini soki ayebi bango te aremesa bango nde na TV ekomeli ndongo mpo tobimisi bavérité nde batraita mama kowanga na bango te ewana bana bolingo wanga na bango ndeni opesa bango merci na yokango te na chaîne ya ishokoko ezali mwasi ekumani nayepe bango parcours na bango ya soni kaka te ye mwana mokie bongo ekumani esaleka mwasi ekumani mbandama amazoni te yepe azielo mwasi ekue mboko opasi eza petit pe costaud carrière banondo banoyo bano bamitema mabe ntango Belleville azotanga bango kuna ekumani azozwa bango kuna ya bozi azozwa bango kuna ya madilo azozwa Emeli Alias azozwa siko tozoyeba te bana batelemaka wapi bapaster Denis Lesi toyebi te bana batelemaka wapi kovo dans la pesi motabi il paraît-il pe makososo abotaka na madilu bana mibale bana bakufa na bango yango yaya semo akoma ya problème ya miom na nini ti na miom parcours na bango ya mpi parcours ya mpi nazoyebisa yo tendresse kovodora abi bakendaka feti ya mwana ya Thérèse akuta charme ya bato kaka Thérèse ati kuko filmer no bango te po bato bato asoni bato na ye ba lesbienne na ye na ba PD na ye na anniversaire ya mwana Thérèse na kosi te nga asala cousine de star pano omoni ke makambo nalobaki yango kovodora azoloba nga fo opesa nga bafélicitation samigra carrière na yango wana apres yo leka ozokata soni toyebi ke nga mpe nasala yango mais oleka obamba moninga libanga oya kokata lai lokolo yango te
nzoka yo pe kuto sala ngo ya makasi pe na nana Amelia kasi ti batokana ke poli batuta nako ba mama soni batuta na boye yenda Amelia zana nani ya malonga David kuda saboya na zana mwasi musu na poto ide bakabona David kala David saboya bio soni mwasa balezi bien David akima bongo yenda Amelia zana carrière à malonga ye pe parcours ka soni ya David bongo otombola na mutalaka ye moko Amelia nani mama wapasha cheni sapi yongo tonto yemsa lobi yango alobi vraiment kabi mutu nyonso na théâtre bagrionta eza mwasi na mobali bagrionta bamama mikolo nyonso bagrionta bango nyonso bakogrionte bafinga président la duchesse awati tanga lobaki soto silisi tournage to matanaka moko na moko président oyo akena oyo mama akena mwana mwasi oyo président la duchesse akosaka te alobaka makambo solo yango tomonaka ser na biso ayaka atelemelaka ngo ekuta sala ngo mbalombala bango ya soni botango babimisaka bafoto na bango moteke batiaka ya belle vite bachaka président abimaka na mwana mwasi bachaka na mobali ya mwana moke bachaka ye nani natanga kombo te naokele na mawa natalika mwa momo ezali bachaka bango na bana na mike wana soni mama mokolo mama tete lukobongisa éducation ya bana balongwe na efomi ya boîte tunanga mikolo baza na efomi wa kapela lobi na moni moko alati bodi apemba toki abina soki simba soki buka kiti nga likolo ya moto nazokende nazomata ma campagne ye wana likolo ya kiti de bar na mileli natali nzoto nanga na mileli natalinga bisiko obi na regreteka mpo nazalaki na position mabe na mbuteyage wana so obimisi telefone bakoyo oyibanga mpe telefone na ngai na filme ye aopepanga mpe mbote nasali kuto nje nayebi ete soni yaya ye moko éducation opesa bana air nini parce que ntango air akende kolinga bana mike azodétruire bana bato ya mike ya kopesa bana éducation mpenza ye moto azopesa bana vitamine balala mwana asuka na mona mama osale ntango bana wana ya bana baza mikolo babimibimi ye azwi oyo mikimi kaza na bango na bakokone wana azwi bavitamine asoki bana wana chapelet akota na fenêtre sote asotise chapelet asala asisa bimi abenge Ernest Tumba moto asuka banolanda anola mokatongo ezalaki fashe kalombo ebi mama ala buzobe makasi ye toza na ye bakoya na bamatière mikolo biso nanu neti bampeselo kwa bamiss lolo bacercueil ya papa nyongo baolobaka monotonie donc bana eloko ya sika te boyela biso eloko ya sika lelo ndenge mare babala ye boyela biso mpo tolingi toyebaki ya mare bana babala batiko oyela biso toye na sangwa kipese po tuo boye nango eza monotonie ya sika eza te ya sika nde eza 2024 omer da sabala parce que bango nyonso bana les passa mabe ya soki les passa na papa yoka ngo so na ngata lopete te très bien aussi le tatali habité acha lopete o mona mère bo ba lobiki ya boya ya papa luka kraka bomo obi belva za sukali eno no yebisa belva za lokolo moni mutu so azobela fièvre jaune ne bakenda luka kokwa sukali mutu pa mene belva za sukali belva za lindarine no yebisa belva za bitabe bango ba citron yango monika bana mikie bato balanda bango po citron bato balanda bango mo loka bango neti ba minene ba luka bana bata mikie asala epo nini azongisa ye na mai ya bana na mikie voilà yango lobi na français kamadi nango za mayele no yebisa ozomona azonga toujours na pa bana na mikie wana siko mère alatama likolo ya chaussure na ye 39 evanda nelina bosana likambo natelaki mare na molière lobi ayakisi mobali moko aescroka ye yombo nzambe
be nenge kuna enregistre ngo nabi oh mais oh Thérèse yati na Molière o ba escroquer ke mbongo soki nini nabi oh mbongo batu mama apesa bango mbongo oyo pesa mobile la tala ke pa na Molière bazopesa ngo pe dimanche tala ngo abenga papa Molière kata te te obenga te tolanda ngo isoni batapoto botaso botaki bokatela biso video wana ko bokatela biso batapoto bino bozaka na avantage bokota na Molière Sonia ya pasia réputation pour vraiment réputation beba réputation pourri ma va na TV pas finir da fandi na e pa ya mais ya ane pe sou bien te maman mo abengi ngai abiso tango sala émission na Bianca yebisa etuna e ava Teresa ya oloba akanga na suki ya maboko akanga te yoka no ba devoir akanga na suki ya maboko ayela biso 80 couches ya faux de tente alatela biso azaboy alatela biso bras cassé po nyonso lembi awelembi kingo lembi loba bakoko mindele oya na bras cassé te azala boy azaboy te oya te ponga na tie poudre te naturel aya boy oh Miss Lolo sala ngo te owa sukola te longi na plateau osala ngo te balobaka nini quand tu passes à la télé il faut mettre beaucoup de beauté ma désolé soza kitoko za kitoko yamba soza kitoko botama kitoko za kitoko moi eleki makasi saminga miso zoswa voilà ozomona soza kitoko ya za kitoko voilà ozomona oboye déjà za ko devoir à belle ya sala ngo kutu yetina ba matanga na bango akenda kapo na ba fête kuta mabala okay kana ba ya boite ya oyete yifatia 80 couches soko lingo mona longi na ye zonga na matanga nani ya obi ba cameraman pe ba rama be badaju ba filmer ka ya annonce comme rouge ya ni lamba ngala te lamba bondeni lamba jaune noir bima masusa aka na culpabilité moko ayaka ka tika ya personnage nana za kimia te omono o nyo tozolobise boya ba film bosuza obete eza ba film omona ka mukonsu na plateau na akati bilamba ya ba film wa suzi ebeta nazwa kimia te tendance yo kofonga monoko kibombando yo sala na bato na mwasa batafa mwana muke fa senta mwasa génération na yeti siko ya zolo banini kazo confirmer ngo abia marié nani ye tendresse aza masi ala sozi numéro nanga benganga la sa promotion ko benganga te polinganga mpona femme mariée bien que monsieur Zili Diedo pekisa mama ko komene Diedo pekisa mama ofo lisumu akena bota mwana mibale na famille ba pede bien solo ibo mwana mwana mibale pona mwana mwana mibale te ma chérie mon frère bien solo mama na loba na yo omona pensa ntika cité likolo ekobo akena bota na pede siko zwa pede pa uta okufati papa mwane akufa pede ya yesko na loba no zwa mwana na mituni nzambe pona nini boye ya ke monsieur Sili pona nini boye pona nini boye na bomo ya tendresse minyoke uti wapi wangu akanilaka bapase uti waya ata beti ngai ezaka makambo internet pona belle vie azokisa ta ngai pona belle vie abomanga po soka bomi ngai na oya lisusu te so nazaka na bomoyo oya kaka ata bukinga maloboko na tika loboko ndambo na oya ata bukinga lokolo Miss Lola loba casier judiciaire ne beba tsokota ba prison mais pas kota parquet
tango lingolonga lipoti na miso ya limuninga tala nano yo ngala kota pe parquet ya esali nini ata nakenda prison esali nango eloko te esali eloko te po wana nde ezalaka bongo ezalaka ifale po ezalaka deja eloko moko ezalaka deja révélé somona amba makambo wana ezalaka déjà révélé il fallait nga na condamner ngo na ba prière tellement nga na mi condamner ko na prière te nzambe alatisi yango ndoto siko prison wana na condamner moto asalanga na kota prison te na komisa ndeko na linga su makasi par rapport so na zaki na libanda na kwa kufa na poison parce que nini batielanga 2 fois mas batielanga poison na verre otomboli verre bongo mela verre passo ki sami kange komelanga 2 fois ozomona nzambe atali nzambe azalaki na posa na nga ayebenga alekisi nga na nzela ya prison makala po ntango na obima nayeba grandeur ya nzambe wana samiga ebongo bango barépétation na bango eza ndenge bakanga misilo na dizaine na nini na po ya matete bakanga moyibi super abata mwasa poto naokosa te mwasa poto aya mwasa poto aya banovana na oui ngam nakenda kutu nafuta $20 na ngai ya mabatika ye mwasa poto na biso bapolisi na so basala nyoto basala nyoto etali ya moyibi ayiba liputa bato ya super moyena tanga komba mama ne ya te mpona respect na ye mama mwasa bato auta poto avanda ya misilo na flat makambo na ba vete mayemba bayebi yango ozomona yake misesili nango deja ya bambote awe apesi bambote na ozaka na loba toloba ngo kaka nzoka ndazaka moyibi moyibi mabe mwasi abonga na moyibi te jamais bango carrière epola baye aza na kindumba na moyibi tendresse qui lésibienne na kolinga bala mike moyibi lisusu aboma mutu il paraît aboma na mutu ko biaka pesa mbote pardon napesi bambote na ngai kosa koloba nzambe te oloba la émission mosusu mauvais propre Tito da Costa mauvais propre Jean-Paul Kapinga motema mama nasi Doris Mwambani Kisoka Rosi Mbuya International Kabobo Nene Nzimbila brésilienne Patiti Tenge Miss Magola Patrona. Merci à toi Rosi Mbuya. Merci à Nick Bams de Brazzaville. Merci à Tonton Grace. Merci à Chico Sana. Merci à Chaco. Merci à Jana Banaka Motema Rodrigue Mangala. Johnny Le Aquarium Kilo à Congo 6 fois belle. Et puis merci à Anthony Dadjou Jonathan donc merci beaucoup, je vous en prie. Biaka Nzanga, Biaka Nzanza, Benga Nangatama Mumuluba. En tout cas, un grand merci. Nayope Kondimato to sala non analyse parce que biso to na ba vérité, bango bayaka na lokuta la bango e banda des prix na leader na bango sila ninga yaka okosa batu na ba trophée ya lokuta, il paraît-il azorane ba trophée yango te. En tout cas, biso famille libota toza focus. Tolanda film la biso mariage civil na Belleville TV film moko éducatif bon la gisa utilité mariage civil to consommer yango massivement et na bande konyoso ba obenga ngai Samigra Amba na pesi bino ba merci en tout cas na moni vraiment que boza na souci vraiment ya maman Belleville et maman Belleville quand dit elle se porte très bien à sala mosana ye akomela biso ba film lisusu ya kitoko makasi tangu bango ba koti si batu na bangi ba tangu bango ba koti na distraction parce que si la komara ba film était mais maman Belleville elle écrit la richesse de l'écriture comme un film il faut moral les a poser ya les kaka na ekutu ba émission te parce que alobani une émission pour misala na ba valeur na ba film eza yo za no sans valeur oza anti valeur. Il faut les cas la émission, ba pesa ko ba $20 ba $30. Ale mbongo ngo likolo nango ke opesi na ba pasha. Et ça passe mingi maman mkolo yo maman Theresia. To fingo te mais to lo ba fait. Oza la groupe. Encadré bana. Comment filmer? Oza na chaîne. Merci bien Kanzanga. Mo komi no monta ba émission.
okomi no chroniqueuse, okomi no youtubeuse. Maman ekobiste. Un grand merci à mon boss Ig Tingu depuis États-Unis. Pourquoi pas tonton Yamse Yambe, Bolele Kemi, le Sako, Nkana, Bolele Kemi, et Radachum, autrement appelé Dajuna Simaya Bilili Kuna, et Anthony, les grands monteurs, à monter, Namassine Kuna, Jonathan, je te salue, et je salue Didier Senta, mon deux prix Felland. Des gros bisous là où vous êtes, je vous aime énormément, et pourquoi pas aussi son Altos, elle a riche d'avoir le grand prêtre de la décennie, je te salue, maman Nana Bokolo, et pourquoi pas aussi docteur Dieu merci Bokolo, papa n'a pas sortir, ce qui nous a bazonité, toko kutana, mbala yasima, kimia ezala, omabota abino, et tout le coup yabato ba Olanda biso na top max, pour s'abonner massivement, pour liker, pour commenter, ba partage, ba j'aime nabino, et que ça la malonga makasi, et ça kinga yabino Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise. Bisous, bye, Tokutani. Bye.